Irresponsabilité bandeko na ngai ya bapapa yango etinda bana ebele lelo baishuwa na bavi na bango. Pourquoi? Parce que bapapa baza ba irresponsable. On top of that, kozala irresponsable mona bapapa mosusu dictature moko pas possible. Ye ayoka mutu te. Ye ayebi na ye nyonso aosala pe oyo amoni te il faut asala. Aolinga ta soki aza na erreur te ke non mutu aya corriger ke non moni makambo ndenge ozokende nango makambo ndenge ozotambola nango ezala bongo te aolinga na ye te. Ya komona ka ndenge azomona makambo nde kaka ka ndenge alobi na osala bongo akosala ngo pe ka bongo. Yango bana ebele lelo bakweya bana ebele lelo donc baéchoua na vie à cause de leurs parents. Salut chers Bouchou, salut chers abonnés, salut chers connaissances, salut surtout les amis de Étoile Lune Inès TV. J'espère que vous allez bien. Quant à moi, je suis bel et bien super bien par la grâce de Dieu. Chers Bouchou, chers abonnés et chers connaissances, yalelo vraiment je m'excuse, on a mémé libino papa Masasi Kabamba. Comédien na biso ya tongo, comédien na biso oyo asepelisaka biso, comédien na biso oyo penza asekisaka biso, comédien na biso oyo asalaka que non mosusu ke ovandi na télévision boye ozotala oseki osepeli wana penza ezalaka nani papa Masasi Kabamba. Nini ezoleka na papa Masasi Kabamba, makambo nini ezoleka bandeko na ngai. Avant tokota na mwa makambo nyonso tu kandenge ezalaka na olingana nous na sensibiliser batu o nyonso tu. Si c'est la toute première fois ya kokota na chaîne abiso, chaîne moko kitoko, chaîne ya batoli pas possible et pourquoi pas chaîne Abana Nzambe. Je vous prierai surtout de vous abonner massivement. Abonnez-vous. Cliquez aussi sur la cloche de notification pour surtout recevoir les nouveautés de notre chaîne. Aimez la vidéo, la famille, commentez et partagez. Et que ça la biso oyo penza tolobaka na biso chaque jour tokos makasi. Bande konanga bozwana nubakiti bovanda kandenge ezalaka masolo ya bongo ezalaka bien boza ya kovanda na biti na kiti na bino. Ovandi penza na position moko ya bien makasi. Tia mwa mai na yo pembeni, tia mwa jus na yo pembeni, mwa sucre na yo ezanga kate. Kote mosusu ozo melaka, kote mosusu ozo liaka. Na ebite eroyo okolia ba chocolat, okolia ba biscuit, okolia nguba. O nyonso penza osepela nango kolia en tout cas tia yango kote mosusu ozo liaka, kote mosusu ozo melaka, kote pe mosusu ozo landaka oyo ya bino ya chaque jour na kombo surtout ya Étoile Lune Inès TV na système kaka ya moko oyo tolobelaka chaque jour tokos makasi. Congratulations et surtout félicitations na comédien na biso Décor Ilunga na mwasi na ye mwasi moko ya kibo mwana bandeko nanga babanda bolingo na bango kala koto bato mosusu bazoloba bolingo oyo babanda nango depuis à l'âge de 12 ans somo babanda na bango bolingo na bango kala finalement donc ba uti ko balana babalanaki devant les parents. Sikoyo lobby vendredi ezalaki devant l'état toyebi que lelo samedi bazo balana devant Zambé et puis ba célébrer encore mariage na bango kaka ndenge ezalaka na système moko ya kitoko mingi makasi. Sango lisusu mawa bandeko na ngai ex mwasi donc mama ya bana ya Anse Luzolo akufaki bandeko na nga babotaki na ye bana mibale kandenge ezalaka autaki kokufa donc matanga sur matanga. Et puis mosusu ezake chroniqueuse moko ya ba chroniqueuse autaki pe kotika biso na kombo ya Flore nanu bakundi ete kandenge ezalaka donc matanga sur matanga. Bande konanga nini ezoleka na papa Masasi Kabamba. Papa Masasi Kabamba ebele ya bana na ye baye ko déclarer ye ebele ya bato wa quartier baye ko loba ke non papa Masasi c'est un papa irresponsable, un papa dictateur. Donc ye penza aza mutu moko ya dictature moko pas possible. Ye oya lobi ndeka oye ko salama ayokelaka mutu te
asalaka o penza amoni ke non ifo na sala ezala mabe ezala malamu ye akosala na ye kaka na ndenge na ye na système na ye wana penza nde Papa Masasi. Papa Masasi na vie na ye mobimba nyonso bandeko nanga eza kaka bibota bota. Papa Masasi lelo abota wa mabe lobi kuna aboti kuna mabe lobi kuna aboti kuna mabe, donc vie na ye mobimba ezalaka bibota bota bandeko nanga eza nini abota bota bana chaque mwana na mama na ye eza teke non ndenge ezalaka papa quand même ata mwa bana mibale oboti bango na mama moko te ya ye eza bongo te. Chaque mwana aza na mama na ye, chaque mwana aza na mama na ye. Sikoyo bana wana ba mama ya na bango kutu basondola bango ye moko akomi kovanda na bango na ndeko otali bana wana mitu eosala na bango te. Mwana moko ya mwasi kizengi ya haut niveau, mwana ya mwasi kizengi balobaka kizengi, mwana mosusu wa mobali kizengi pas possible. Siko eko koma na bana mosusu mibale mitu esalaka na bango te na mutu mayele ezalaka te. Bana moko ba impoli pas possible. Soki balobi ke ba répondre yo to ba katela yo mangala ba ko katela yo na système moko yo moko kuto komi ko regretter. Mwana mosusu pe ya mobali o ya bando mona na keno o penza quand même na mutu mwa mayeleza bandeko nanga a voyager ke na ye poto na poto wana ke kolinga mundele siko na mundele wana baboti na ye e poto atika ki mwasi na ye na Congo. Il fallait abala ta mwasi na ye na Congo ye kaka te comme na komi nanga poto na bala kaka mwana poto kande to mona ka mibali na biso ba Congolais ebele na bango basala bongo soki ba komi na bango poto ba sondoli basi na bango na ba Congo. Ata soki azalaki na mwasi na bana omona soki akomi na poto pona mukanda pona vie facile asondoli na bana asondoli na mwasi mwana ne na poto kuna vi kuna esimbi te ekosala accident wana makolo ezosala lisusu te. Sikoyo na mwasi ya mundele epi aza na ye jeune aza na besoin ya mobali oyo akosala mobali oyo aza na makasi aye komona ke non mutu oyo azalaka na chaise roulante na osala na ye nini vomi azonga ye kotinda ye mbangu na Congo. Bandeko nanga ya somo siko mwana mwasi mosusu quand même to bando kanisa ke wana penza zalaki na mwa mayele yepe mosusu bateki lupango aibi mbongo lupango bandeko nanga akimi lupango nde ezalaki place na bango ya suka muntu oyo asomi pe lupango alobi ten bobo vanda awa te na pesi bino kaka 3 mois boluka place ya okendo vanda. Bandeko nanga makambo na obetela bino lisolo eza film ya Résignation saison 2 9e surtout épisode lelo tokomi na 9e épisode bandeko nangai déjà ba histoire kandenge bolandaki na première partie donc saison 1 bandeko nanga histoire eza nango mulai na ye pona bandeko mosusu o balanda Résignation 2e saison te yango na yeko expliquer bino. Bandeko nanga Papa Masasi mosala na ye ezalaki kaka basi. Papa Masasi alingaki basi na niveau moko pas possible. Ye ezaka basoki amonika jupe. Ye wana mbangu na sima jupe. Wana nde ezalaki ville paiement ya Papa Masasi. Azalaki neti mobali mosusu bazalaka ke non nazwa taka si mwasi moko na ndako na vanda na ye. Mwasi wana tobokolaka bana ensemble. To vivre ensemble, to salaka ba projet d'avenir ensemble. Papa Masasi azalaki na temps wana te ata mukete. Ye penza musala na ye penza ezalaki kaka basi. Siko na basi wana nyonso tu babandai ka kobota. Aye kobota bana 6. Bana 6 mwana na ya liboso tonton Omar Kabongo. Tonton Omar Kabongo de azalaki mobali ya Dinana la douce. Atikaki Dinana la douce pona okende poto. Siko ake poto kuna asondoli Dinana. Ake kobala mundele. Pona vie facile, pona azwa mukanda, pona vie na ye ezala kitoko. Mwana na ye ya mibale bandeko nanga eza Mimi Kabongo, la fille de ouf. Mwasi moko ti lelo azalaka na ye kaka vierge. Ti lelo ti ndenge vie ezokendaka. Mimi Kabongo azalaka vierge.
ti ndenge abota ye azalaka na ye ka vierge chaque jour azalaka na ye vierge ka ndenge ezalaka. Mwana na ye ya misato Jérémie Shabani bandeko na nga bino moko boyebi tonton Jérémie Shabani ndenge azalaka pe mutu mususu. Bandeko na nga mosusu wana eza Kyodo eza Aïda Kapila sina ndeko na biso mosusu comédien na biso mosusu kombo na ye échappenga. Donc bana 6 bana nyonso papa Masasi abota bango mutu na papa na ye mutu na tata na ye. Donc ezalaki bongo. Sikoyo eye kosala ke babalaki dinana la douce epa ya tonton Bobo Manoka libala kutu kitoko azana ndako na ya libala mwasi ya libala komi mwasi ya respect mutu nyonso tu akomi ko respecter ye na système moko ya kitoko. Eye kosala ke tonton Omari mwasi oya balaki mwasi na ye ya poto oya balaki bandeko nanga asalaki nini accident. Siko na accident wana ayaki ko se retrouver na chaise roulante parce que makolo na ye bando sala lisusu te moyen atelemaka ezalaki lisusu te. Yango ayaki ko sala ke non mwasi wana mundele na ye ya poto ayaki koloba te fo zonga ovanda kawa lisusu te. Tonton Mari aye ko zonga. Siko papa Masasi aye ko se retrouver bana bizengi mayele na mutu ezate vi na ye mobimba alo sala makambo ya malonga te. Aye ko se retrouver na sei nde ayaki ko proposer Mimi alobi comme toza boye tote kata lupango na biso toteki toke ko somba ta place mosusu na bakinkole pona bango susi na bango ezalaki ke bateka lupango na valeur ata ya ba $30,000. Comme ça na kinkole wana balukata ndako moko ya ba $10,000 $20,000 oyo esunga bango ata na mwa commerce ya mike pour que ba continuer toujours ko survivre. Bandeko na ngai Mimi pe andimi nzoka ezalaki na intérêt ya Mimi kabongo ya yebaki keno soki papa na biso ateki lupango na oyibaka mbongo na kimi. Bandeko na ngai bando luka muto do somba lupango nzambe ayepe kosunga bateki na bango lupango tango baye koteka mbongo Mimi amoni ka mbongo Mimi asali nini aibi mbongo akimi. Siko papa atikali sa lupango sa mbongo azata kutu na mutu te na âge déjà ya papa Masasi eza âge oyo zata na mwasi moko bozana ye na ndako moko azo konsolaka yo ba situation ya bongo to ba circonstance ya bongo aza wana azo konsolaka yo azo pesaka yo makasi te papa ekosimba ata soki akimi bongo nzambe aza alalaka te osungaka biso mais papa Masasi tellement ke ye alingaki vie ya aventure ye papa mukolo alingika vie ya basi bandeko na ngai yango eyaki kosala ke papa Masasi a se retrouver na se moko pas possible. Côté mosusu te komona pe tonton Omari tango azongi poto sikoyo aza na chaise roulante makanisi na ye ekomi sikoyo azongela nani dinana. Côté mosusu azobosana ke dinana aza mwasi marié aza mwasi ya mutu aza lisusu te ke non akozala na ye libre tonton Omar akoki koya kaka bazongani te aza na ye légalement marié epai ya tonton Omar et tonton Bobo Manoka et puis basi babota na kobota elle est heureuse dans son mariage donc ya koloba lisusu te ke non tam lisusu ekozala apesa tonton Omar ezalaki lisusu te. Yango bandeko nanga filme oyo eza filme moko eye kote ya biso. Yango dans la vie tolobaka chaque jour passé na biso et rattrapaka biso kaka to matato kita. Yango soki lelo ozo vivre na présent ya lelo yeba ke lobi ekozala passé. Alors bongisa présent na yo ya lelo. Pour que tango okoma okota na futur okomi kobenga lelo passé oyebi ke passé nanga na tambola ki yango kitoko ebele ya batu babosanaka omona nzo sala makambo alobi na okoma nanga kana brillant na ko déchirer yango bandeko nanga ba passé ebele e rattrapaka ebele ya batu raison pour laquelle na ekopesa moi toli surtout na ba parents ezala mama ezala papa soki déjà oza parent oyebi ke oza na bana yebaka ndenge nini ya kozwaka responsabilité ya bana na yo lelo to omona mibali mosusu omona
tout ce temps azalaki na mbongo ya malonga te azalaki posé na mwasi na ye fidèle na ndako ya libala. Mais du coup nzambe ye kosala ye ngolu, nzambe ye kosala grâce, omoni mobali mbala moko a changé, infidélité ebandi, mwasi oyo basouffrira na ye asondola ye, akomi lelo abota awa mabe, lobi kuna abota kuna mabe, lobi kuna abota kuna mabe. Papa tango osala biloko ya bongo, tala futur na yo. Futur ezoya, yeba ke lelo na yo ekozala passé. Alors okoma na temps moko tellement que ozana bambongo ebele abasi lelo balinga mibali o bazana bambongo. Soki ozana bambongo na yo, ata soki olobi ke lelo na kozwa 10 basi 100 basi kozwa bango soki ozana mbongo. Mais soki ozana mbongo te po ozwa basi, au moins basi oyo bazoya na bolingo ya solo bango ndo kozwa bango. Mais ba o mosusu bayaka po na mbongo. Tango mbongo ekosila, yeba ke surtout soki osondola mwasi na yo, otikala isolé yo moko. Kutu ba papa mosusu na bana basondolaka bango. Bana balobi te papa oyo asambwisa mama na biso, afera souffrir mama na biso, alors toko pardonaka ye te. Alors ba papa toyeba ndenge nini ya kotambola surtout na présent na biso pour que lobi eya ko rattraper biso te na ndenge ya mabe te. Histoire kaka oyo kandenge na lobaka chaque jour ba théâtre oyo eza biloko ya kolandaka bandeko nanga botalaka epesaka biso makasi, epesaka biso pe mayele, eya pe kofungolaka biso ba mémoire, eya pe ko préparaka biso na avenir na biso ya lobi kaka ndenge ezalaka. Cher Bouchou, cher abonné et cher connaissance, na komi vraiment na moi suka penza ya partage nanga ya lelo kaka ndenge ezalaka. Na ningi na pesa bambote nanga na ye moko Linda Bukulu depuis Sénégal, na pesi bambote nanga na ye moko Mama Vicky depuis Sénégal, na pesi bambote na ye moko Mama Christine Longondo na système moko ya bien, ye penza alela baby la donja na grâce luzolo. Aninga ko benga grâce luzolo mingi kaka mon fils. Wana ezalaka bongo. Na pesi bambote nanga na ye moko Margie Margin Kisi, na pesi yo bambote na système moko ya kitoko. Na pesi bambote nanga na ye moko Louisa Divengele Niclette, na pesi yo bambote na système moko